Na niveau ya Peto Congo balobi kulune mati bazoboma batu eloko babwaka boeni flèche bazobomela ngo batu na Peto Congo likongo ezoboma batu bakuluna ba mati ndelo DG ya transport peuple congolais basengi na yo kaka monter ba transport esala kana tongo kaka montana esala na bu bakofuta mbongo na bango nombre so esalaka 100 ou 1000 na tongo esala pe na butu esala 24 esi eza gratuité eza payant bakofuta mbongo UDPS viva DG ya Sinel tolobeli makambo etali courant. Fatigue-toi. Fatigue-toi. Allez, fatigue-toi. Voilà même, voilà même, Naloba, Nalimbola, Nasakola, quelque chose le dirait de la nuit le soleil. Merci beaucoup, la félicité, Tegel Tilombo. Lumbe. Fatigue-toi. Fatigue-toi. Allez, fatigue-toi. Aza aigle, Aza soleil. Balobi, il a surpassé l'imagination. C'est-à-dire, Mindele Bazangi Bargima. UDPS viva. Mindele Bazangi moyen koyeba ke politique otilombazo memela biso utiwa. Merci beaucoup na caméraman on va bien na komba Shadrack to beti na Shadrack. Bawazalendo na ba sniper o batala ki na munduki ba vite dépasser masasi pa pamba te batali ka place ba militaire wana bazali na ba colonel wana lisasi na njoto adaye betala maboko IDPS viva Congolais ba Congolais kotikala ba ko siko nini s'est passé. Ok na Rwanda bayeba etende bango ba infiltrer ki biso peut infiltrer ba kaka photo otomoni bango bazolaisa ba militaire na bango ba teni ya Kenya na Uganda et utika pe ba militaire na ba est-ce que biso tona mutuku na poka nga photo tinda donc pour la côte Rwanda ils a 2 semaines pour botter le Rwanda UDPS viva ils a machine mandagada pour tout le monde les obundate la nana chité ni s'est passé Uganda Kenya Burundi azana sima banani ba uti kolobote ba militaire burundais bazotake biso na ba wazalendo eza ba militaire congolais te eza ba militaire burundais te eza ba waza bino pe bonde ko emisa biso eza biso te eza ba M23 eza biso te biso pe eza biso eza ba waza aussi la na ba wa so wazalendo abattre ba M23 comment yo MONUSCO okoka ko battre M23 te c'est-à-dire ba MONUSCO ba yaki pe na ba plan mabe contre République démocratique du Congo siko tellement que toza na stratégie mo ba kasi koleka bango to tindel bango ba wa IDPS viva siko na mboka nyonso o bango ba wazalendo bazobotola FARDC azokita azo installer directement la police na ba FARDC na ba occupation nyonso ba DGM ba service nyonso IDPS viva sikoyo kaka place au rond-point au Wilingo mabande kosala ba meeting. Merci papa FARDC qui kuna sali meeting au nom des chefs de l'État na la nyo betana mabo. Merci ayebi peuple congolais bazakuna mutatindi biso ezali chef de toyebisa bino boye peuple babeta maboko te batani ne IDPS viva est-ce que n'est to récupérer boyo quand to céder les sous boulogi atlète déjà bakendaka IDPS viva toyoki ata remerciement moko te ya basango ata sango moko te a féliciter bana mboka IDPS viva mais ngai sango IDPS na ye na TV na féliciter bana mboka tobetana bana mboka maboko na koyebisa bango na ndenge na biso ya bamupe yango azwaki mboka na biso apesa yango epanza lelo ye moto ya liboso ayiweleli kokondane baacte
oyo ezoleka na Israël. Parce que Israël est un peuple de Dieu, peuple moko béni. UDPS viva. A condamné ba acte wana. A acte nyonso koboma bato nzambe asepela nango te. Eza nzambe ka moto aretiré motema moto no ke bino bato boboma bato. Eza boye te. UDPS viva. Kongo za ba Congolais kotikala ba ko. Bani kolobela nani o peuple congolais pesi biso tolobela. Bango ekome pa bakonzi ya mboka. Na niveau ya peto Congo balobi kulune mati bazoboma bato. Eloko babwaka boyeni. Flèche bazobomela ngo bato. Na peto Congo likongo ezoboma bato. Bakuluna bamati ndelo. Bamati na niveau UDPS viva. Na niveau ya Kanluka babi kuluna eleki. UDPS viva. Na Mikondo pe balobi kuluna eza kuna. Na Kingabwana malweka peuple congolais bazolela. Na état na matete kuluna eleki bazokata bato. Na Kisensu na banga moyo. Peuple congolais basengi na général Blaise Kulubalimba akota kuna bakota ba sécuriser peuple congolais place eleki kuna. UDPS viva. Et bon makambo etali transport. Comment peuple congolais za na mbongo na ya kofuta transport. Mais na nzela transport eza Transco soke na ba dépôt ya Transco. Au na 18h Transco ezokota ezoke kolala. Ok, à partir de 18h, on a peuple congolais sur le 4 ans. Non, il faut que vous ok, à partir de 18h, on a peuple congolais sur le 4 ans. Mais déjà, transport, et ici, transport, Kotaka, 18h. Est-ce que c'est la société là? UDPS viva. Congo zaba congolais kotika la yabako. DG transport peuple congolais basengi na yo. Kaka monter ba transport et sala kana tongo, kaka montana et sala na bu. Ba futa mbongo na bango. Nombre so et sala ka 100 ou 1000 na tongo et sala pena butu sala 24 ici. 24. Et ça gratuité, ça payant ba futa mbongo. UDPS viva. DG Asinel, Tolobeli Makambo etali courant. Tolembi courant et Tolembi. Et le koni nango esi la raté. 3 ans ngoyo courant kekenda kaka la raté. Kene ko déposer ba plan na yo po basomba biloko wana na conseil des ministres. UDPS viva. Tokoti Makambo etali ba information mboka. Yo oza musika pusana o se retrouver. Merci à chef de l'État qui a déposé candidature comme citoyen simple. Le 7, na CENI, le 7 octobre, à Kenya Kotika na CENI. Na ebisa que ezala ko pesi mbombo CENI. UDPS viva. C'est-à-dire ba congolais nyoso ba couche ya ba congolais nyoso. Ine na CENI na batala muka na ka. Toye kotika de père. UDPS viva. Jean-Pierre Bemba naka, INT Vital Kamere naka, Gentili Mobila naka, Godin Poyo naka, Sokode naka, Bati Lukwebo naka. UDP viva. Et l'autre est Kamusakinga, on a Kanisaki et Koufa. Anna Mobutu a Koufa na Kanisaki, na Kanisaka même parti politique naïf. Na Kekuna na Kekomona, Babenga Isango Yako Loba député Mabenga. Nabandiko Loba Nandiko, Nataba maman impère. Sango Yaka Pekoto Yaka, papa aux arrêtés. Sango yaka pe koto yako lobela biso tokufa te tozali tala belé na yako comprendre eza un père te eza ba congolais wa de père et de babi toye ko soutenir Makila mwana mboka otomoni vision na ye ndeni nazotamba pour l'intérêt général ya peuple congolais. UDPS viva. Monde ezalaki wana ya kosakana te yo moko kanisa ke banda 6 heures batu bayaki
ti 18h bazozelaka mokonzi ya mbo nakoma Fatibe ayepa tamboli makolo. Quel risque? UDPS viva tokoti politique ya Est. Lelo tozoyamba awa président ya transition oyo ya Gabon azoya awa na République démocratique du Congo. Chef de l'État a kolakisa ndenge na kosala transition na ye po aza militaire ayebi eloko te. UDPS viva nayebi si yo Félix azo côté lelo bokoyoka koma azo côté bokoyoka lisusu koma Rwanda na Uganda bazwi panique na Kenya. Uhuru Kenyatta azalaki na biso te oyo azalaki comme médiateur UDPS viva oyo azalaki comme médiateur ya biso na ba M23 azalaki na biso te naloba mpe aloba te. UDPS viva Congo eza ya bakongolais kotikala ya bakongolais. Chef de l'État yebaki ke Rwanda aza na nsima M23 mais eza Rwanda te na Kenya na Uganda. Siko mpona kokase bango esengaki nini? Esengaki politiki moko tomemela bango ya bami tokende kosangana na force régionale mpo toyeba baplan na bango. Nde oyoki kozonga tozongi Jean-Pierre Bemba azalaki ne ministre te. Mais tant qu'on nomme Jean-Pierre Bemba, Mindele balobi pourquoi on nomme rebelle? UDPS viva toyebisi bango boye bino botindeli biso rebelle biso mpe tonome eske aza rebelle na bango aza rebelle ya bakongo rebelle ya deperere barebelle na barebelle basi toke plus loin tonome mpe Mbusa Nyamusi azali ankipasi Mbusa Nyamusi. UDPS viva nini eza kose passe bolanda plan na bango ezali tokende ti décembre M23 ezalaka wana négociation bobunda te borespecte cesse le fait malembe bazomema biso malembema mais chef de l'État yebaki bon soki négociation natini no Jean-Pierre Bemba président eza président na ngai nga aza ministre nga nayebi barebele wana bie bato ya este tinda ngai nakende nayoka ba natala mayele na ba eske omonaki te Jean-Pierre Bemba na Mbusa Nyamusi bakendaki réunion force régionale betano ya maboko bakei bayoki bango babi oyo ezespe barebele baosala na biso te biso mpe toza basie rebele toyebi yango bandaka kozonga bazongi tala je tosali bango nalobo mpe aloba te landa bayebisi biso to respecte cesse le feu mais to respecte cesse le feu mais baaccord ya Luanda bango baorespecte yango te accord ya Nairobi baorespecte yango te baaccord ebele baorespecte te UDPS viva bama biso toza na cesse le feu mais bana mboka oyo babengi na komba barésistant oyo babengi na komba baauto-défense babi tokotikala jamais komona barwandais ba M23 baya koboma bandeko na biso na kati ya République démocratique du Congo tombanokama baa yaya MONUSCO alobaki ke naza ya minduki ya kobunda na ba M23 te baza plus fort mais lelo tozoloba awa baauto-défense babeti M23 n'espace ya 2 semaines babotoli 25 villages tobetana maboko nazodeta yango bokomprendre comment babotoli 25 villages UDPS viva village ya liboso ya mibale ya misatu ba M23 bakufi barwandais d'origine bakufi plus de 3000 hélicoptère ya barwandais ezoya kolokota bandeko na bango ezokende mais tellement précieuse eleki ya makasi balokoti nyonso te nde baye bafilme bango UDPS viva ya baaction mibale ya misatu babomi isu misusu tolanda UDPS viva sikoyo nini ese passé ok biso tobandaki koloba ke ba M23 baza soutenu par armée rwandais Rwanda zoboya ba M23 baza soutenu par armée rwandais Rwanda zoboya mais lelo tozoloba oyo ekomi ke
Rwanda bakomi kolobake ba wazalendo baza soutenu par armée Congo. Est-ce que biso tondimango? Balobi ba sniper oyo bazo beta minduki kuna masasi na kati ya wazalendo bazali ba wazalendo te bazali ba force spéciale ya armée congolais. Est-ce que biso totini ba sniper kuna? Holanda na le bobelo te. Biso tozo respecter c'est serré. Ba sniper na ba attention batali câble. Toi, je dis personne. Toi, je dis personne. Ba pète de masasi pas mon pambati. So ba bête Jésus, ba avancer. Ba bête ba M23 pour la moutieza. Il dépêche viva. Toyoka boye. Balobi convoi moko ya ba FARDC et bandeko ke kotiki la FARDC bilo donc ezande tinini ba munitions na ba tenue na biloko kolia ba conteneur ya FARDC et ke kotiki la ba FARDC bilo ba wazalendo ba kanyango ba bloquer yango ba zongo ekomi ya bango ba mo gouvernement congolais lobi soki bomoni ba wazalendo na ba tenue congolais bokamwa te za ba FARDC te ba botoli convoi ya ba FARDC betana mabo na comprendre le IDP viva Congo za ba congolais kotika ya ba ko eza FARDC te zali ba wazalendo babotoli teni moto yoko FARDC lobi bon makambo ya bango na ba M23 tokolanda ngo basila na bango na ba biso tozo respecter c'est serré IDP c'est viva Congo za ba congolais kotika na ba ko na Rwanda balobi ba M23 na ba militaire rwandais bazola tateni ba militaire ougandais na ba militaire kenien ba teni wana po baya ba renforcer bakota place ba militaire kenien bazalaki batikela bango po ba secret ba wazalendo ok plan oyo bazosala wana drone de surveillance ezomona bango bomona ba video ti bazokota na ngomba tozomona na lobalo bate na moko ba M23 ba bien fati so pena nde to récupérer ba village ebele il fallait que ata soukio et ya sillonner ba place auto récupérer total faire des habits aux ala que tonnerre ba moto mona eliko avion soukio 25 et mati likolo et ba wazalendo ba jango wapi tali bisote biso tozo samba kaka na komba ba wa wazalendo kaka so wazalendo balobi boye ne toza ba wazalendo na ba Rwandais d'origine basali il faut tozonga tobotola mboka na biso na wa et comme que Rwanda bazobunda na ba rebelle waza wazalendo ba bunda na gouvernement congolais te betano mabo pour la diplomatie biso tozo respecter o babengi na komba cesser yoka Uhuru Kenyatta elo na lobai ke azana bisote Uhuru Kenyatta sali message alobi boye asengi na ba partie prenante neti Uganda Kenya Rwanda basangana batake ba wazalendo IDP se viva soki ba pays wana eko bunda guerre na biso ba kokuta na peuple corps ayo ko tombola kanga ba Moïse Katumbi avanda ala lote to féliciter ba wazalendo bangaka na bozalaki wapi opesi bango munduki merci papa o féliciter bango ni mbongo ni munduki ni nini bape bandeko note IDP se viva yango bayebisi biso fo kotala candidat nini oyo lingi ko voter